Bande Kobalandi émission Balobeli Mboka na tondi bino botondi mingi partout bisika bozali na République démocratique du Congo wapi bongo ngai wabino Serge Mfomba muluba bwende na lisusu lelo poete toeba kosolola penza mai matali politique ezali bongo bilei oyo peuple congolais asengeli kolia penza poete mboka na biso ezali mboka moko monene mboka oyo tosengeli penza ko zala na esengo na yango ya yango penza bandeko toko solola lelo makambo mingi na politique na biso tobo sanakate ko remercier bandeko bakotala biso mingi na mikili na libanda na mpoto bazali na États-Unis na Canada, na Suisse, na Londres, bandeko bakotala biso du côté ya France, bandeko ya Belgique wapi na mona kabalandi monene lokola madame Louise Nkoyi Zambia batela ina libota na ye. Vraiment merci na bandeko bakotala biso du côté ya Cameroun, Gabon, Libreville, bakotala biso na Pointe-Noire, na Brazzaville, na Angola, partout bisika bozali. Vraiment bandeko ya Uganda na bosani binote, bandeko bozali partout na Congo, Nzambe abate la bino ba obokta la biso du côté à Congo central na bosana kate parce que Congo central ezali pembeni ya ville province ya Kinshasa pe na kolela pe koloba mikolo nyonso ete peuple congolais fongola miso Congo central ezali mboka ezali province moko pembeni ya capitale donc ba congolais bozali kuna esengeli bo fongola miso botika kakate ba kumbela bino lenge ba kokumbela bino parce que esengeli tant bo fongola miso boye baka kopesa ba information valable na gouvernement congolais pour être banungu topé ba appel ba ko benga na population ko ebisa biso makambo mingi surtout makambo etali vente ya ba terre hein ba tozali ko benga ba administrateur ya territoire na Congo central botika ko teka mabele ezali mabe bato bozali ko tekela ka mabele ba hectare ebele ndenge wana musala bazali ko sala ezali ko ibana te pe loko ba ko sombela yango ezali ko ibate surtout penza na mbanza ngungu oyo mabele sili na ko tekama lolenge na lolenge ezali malamote Congo central insécurité totale gouverneur to ebite mosala ezali nini yaye koliaka kambongo tope ko sala ndenge nini mosala ya gouverneur ezali kolandela province na malamu ko tambola na ba territoire nyonso tanga zali ko ka information zali ko pesama esengeli tambola na ba territoire nyonso ngai moluba bwende na tambola kana ancien ministre provincial et intérieur o balongola ka vraiment na poste na wana au moment où azali ko mener banquette moko très valable hein ezala ka ndeko bavidila soki na bo sanité mavidila soki ba yenda zaki wana constant mavidila wewe yango wana kombo na tambola kana na province wana to kendaka tina na mbanza to kotiti na bamboka ya kati to moni ndenge nini bato bako somba ba milliers de milliers ya hectares ba villageois bazali na nzala bako tekela bato to komona bato bako bokola bangombe yango to komona ngo ebelete mais bangombe ya race na bisote to zali ko ibate ezali makambo nini to kuti pe ba bilanga moko ya malunga te to zali ko kubate comment moto ko somba etandi monene bongo po osala na yango nini kasi ba soupçon mususu to tiki ba service ya sécurité nde elandela bayeba tina nini ezali bongo monsieur le gouverneur ya Congo central Luka o landela province na yo malamu na pesi merci mingi na bandeko bozali kuna na befale nzambe abatela kuna na befale na ebete na befale bozali na pasi mingi bandeko bozali kuna na grand équateur na lobaka ezali monene pasi ya équateur na za ko ebisa bakonzi ya mboka pasi ya équateur ezali banzela équateur ezali na banzela te mbandaka ndenge moko oye na bongandanga kutu bazana bandele tina lelo okay na boende nzela ezali te bisika nyonso pasi ya ligbadoli te kolobate okei wape ezali monene Congo ezali kaka Kisasa te mama Judith Suminwa bomeka kotala commentaire ce bokoya bino bokenda bino moko na ba province wana bokota bo comprendre ba réalité nini ezali na ba province ba bozali komona kaka Kinshasa yango pe banda bo se concentra pona ko bongisa Kinshasa ezali ko bonga kaka te Kinshasa ezali on dirait molimo moko boya mabe ezali ko pamela penza ebima awa molimo ya salite molimo ya désordre peuple ali mato imangongi peuple ayo kakate na ebite ezali loko nini penza na kosenga na bakonzi ya mboka bameka kotala mpe discipline bakoki kotia Kinshasa po ete bosoto ezali lisusu te d'abord il faut batia gouverneur moko azali na compétence ya makasi pour que kimia ezala na Kinshasa vraiment bandeko ya Loja ya Katakokombe ya Sankuru na ebi ete bozali kolela pasi ezali kuna makasi grincement dedans banzela ezala kate commerce
ezali ko simbate po ete banzela ya malonga ezalité o ba commerçant ba ko bimisa biloko bandeko bazali du côté ya Kasai oriental bazali ko lela toujours nzala misala ezalité pasi ezali vraiment na ko mituna ba fonction ba poste ba entreprise yango to kaka ba investisseur bazali ko ya peuple lui molo ba bwende yebisa biso ba investisseur yango bayaka basuka kaka na Kinshasa ba investisseur yango bayaka na province te pour la nini ngape na ko yebisa bino na Kinshasa wa misala ezalité peuple congolais pe na Kinshasa azali ko lela pasi azali ko lela banjele alite ali ko lela munyololo donc bokanisa teke na Kinshasa nde bozui ali exode rural ezali ko sala mapona nini exode rural ezali ko salama parce que ba kondi nyonso ya mboka bazali awo ba entreprise nyonso ya l'état ezali kaka awo yango wana bozali komona exode rural ezali ko salema makasi na ville province ya Kinshasa. C'est pourquoi nazali ko senga oyebi bandeko boyo kana likaniso nga moluba bwende nazaka nango oyebi pona ko développer Kinshasa ko développer Congo Congo central ko développer Équateur ko développer Sankuru ko développer Mai-Ndombe ko développer wapi lisusu to ba Congo central ko développer na Yakoma ko développer na Durba ko développer bisika binso oyo natangi te bandeko bo comprendre Congo eza monene ezali facile na pesa ndingisa moko bandeko bola na malamu. Lelo yo soki président de la République alobi azana posa ya Congo et Bonga ezali facile tata mokonzi ekolo soki ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo alobi ete ngai lelo ndeko Tshisekedi nake kovanda na Bongandanga na Équateur kuna na Bongandaka esika wapi mama Ruth Ngbanzo nazali kopesa mbote oyo azali moko ya ba mama oyo bazali ko soutenir Bongandanga penza mama Ruth Ngbanzo nzambe abatela yo tata mokonzi alobi ke nake kovanda na Bongandanga na Équateur akei atongi ndako na ekuna na Bongandanga automatiquement boye ba ete ba entreprise ya banzela ekoya ekosala banzela ba entreprise ekoya kosala biloko ekosalama mokonzi mboka lobi na kovana Bongandanga a supposons pendant 6 mois na koya Kisasa te eloko moko te bokomona na Bongandanga bakosala aérodrome to pe aéroport ekosalama na Bongandanga bokomona bakotia banzela ya prince bokomona Bongandanga ba supermarché ko fongwama bokomona Bongandanga ba commerçant bakoya po nini mokonzi mboka ali conseil des ministres ekozana Bongandanga chaque vendredi ndenge zakana Kisasa bokomona ba ministre bakobanda ko wela kozwa mpepo ko wela mbango aya na Bongandanga po ete azangisa te vendredi na conseil des ministres tango ba ministre akomona ete avion kozwa air nyonso ezali pasi bokomona ba ministre bakosala nini bakosoma mapangu na Bongandanga bakotonga bandaku na Bongandanga bakotonga ba immeuble na Bongandanga po ete ayebi ete conseil des ministres zaka vendredi akolongwa déjà mercredi amikomeli Bongandanga akolala kuna mbala moko bato ba province mosusu ba commerçant ba investisseur bakoya na Bongandanga bomoni Bongandanga ekopela minda Bongandanga maye kozala Bongandanga nzele kozala alobi bon 6 mois ekoki na ke kovanda na loja mokonzi mboka ke na ndako na ya loja pendant 6 mois conseil des ministres vendredi nyonso bino nyonso na loja bokomona ba ministre bakoya na loja bakotonga bandako na loja ba supermarché kozala banzele kozala makambo nyonso kozala asima ya 6 mois alobi na ke kovanda na Ruchuru ekobonga o na ke kovanda soko na Bandunduville na kwa muntu bongo bandeko soki bakonzi mboka bakolanda ngai bayeba ete la seule procédure ya kobongisa Congo nde maelo moluba bwenda pesi bokanga likambo na lobi président oya kozwa likanisio en considération ngana zali ko pesa yango pona ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mandat na ezali nano ameka maele oyo akomona ba province ko développer mais soki baza ko kendeka na makanisi au 170 territoire au 180 territoire au to bongisa boy ekosimba kate po ete bato na moibi bato na soloka bato na milimo mabe ya koluka ko boma mboka kolia mbongo batondi meke tata mokonzi ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi la seule procédure pour être Congo bonga yango na uti koloba olongwe na Kisasa olobi bola na conseil des ministres na kosala yango na ingende na kosala conseil des ministres na ngai na Tchela na Ntsanga Nord bokomona tout le monde akoya kotonga ndako na Ntsanga Nord tout le monde akoya kotala immeuble na Ntsanga Nord ekozwa banzela soki atamboli bongo pendant 5 ans ya mandat to pendant 10 ans ya mandat boyebi ke ba province nyonso ekozwa elan
Tokei rapidement du côté à Maïma Salema ki mokolo mwa lobby na sport sika wapi République démocratique du Congo na bobongi sinaye ya coupe du monde po etakenda kobeta coupe du monde oyo tokenda wuta 1977 na 1977 de tobetaka coupe du monde oyo batiaka biso mingete ebele boyebi yango bandeko kasi totiaki eliki ya penza ete mbala eliki ezali ete mbala ope to bana kokende to monaki lobby to bandaki match kitoko ba joueur na biso batiaki babi mibale penza oyo sepelisaki bato kasi to komona équipe ya Sénégal lolenge eyaki kozongisa babi wana pe esalaki penza peuple congolais pasi congolais aleli mingi bandeko likambo yo esalaka biso pasi tangu tobetaka ba match na biso na libanda ya mboka soki tobeti libanda mboka toganiaka malamu toganiaka pete soki toye kobeta na stade de Martyrs elukelaka biso beba problème ezalaka citoyen ezalaka situation nini bandeko eloko wana esalaka ngai pasi nazali kotanga message moko ndeko moko akomeli ngai message oyo euti penza musika na province musika akomeli yango a partir ya Gemena nazali kotanga message oyo boyoka bino moko ndeko alobi boye bonsoir papa Serge nayoki motema pasi mingi pona Léopard na biso yebisa tata mokonzi ya ekolo alongola kombo ya stade de Martyrs wana azongisa kombo ya kala stade Kamanyola yangonde ezana force Martyrs tokolela kaka chaque fois matanga merci alobi kombo na ye le grand magicien Jama na Gemena azali magicien ndeko azali magicien kuna na Gemena alobi boye terrain na biso ekenda Egypte na 2006 na match ezalaka RDC Egypte omonaka joueur moko abimaka tina centre akati pelouse atie na poche akei nango topolaka 1-0 babenga biso banganga toya to récupérer terrain na Egypte ezonga révélation ndeko atindraki ngai message na tangi yango parce qu'il avait vraiment insisté pour na ya lobiete na kombo ya Martyrs stade de Martyrs tokobandaka ko souffrir il n'a pas aussi tort na pe na moni yango mabete parce que tant que tu veux lisolo ya Martyrs de l'indépendance wana makila ya bato esopa na place wana makila ya bato ezali esika wana makila wana na kombo wana tozali ko salela peut-être il peut aussi avoir raison parce qu'il y a il est magicien bon na code mettre en doute te nango asengi na mokonza mboka bazong sa stade wana na kombo ya Kamanyola et puis likambo toko bato babenga be mulu babwende banganga oyo basimbaka ba équipe na biso na Congo baza motema mabe soki ba moni to bandi ko gagner nde bango basalaka ba bêtise wana ezali nanu mise à part to chango nanu pembeni balobi boye pona oyo salamaki lobi. Après la défaite 3-2 face au Sénégal, certains Congolais à Kinshasa ont laissé éclater leur frustration en pillant des stocks de jus illustrant le mélange de colère et de désarroi qui a suivi le match, et certains supporters incontrôlables ont encore choisi la voie de la destruction. Ils ont détruit les stades des Martyrs, ternissant l'image de tout un peuple. Donc stade des Martyrs lobby ezulu kutu ya ndenge wana population eleka ki mingi kasi en image ingénieur Jordan atela biso to mona ni eleka ki na stade des Martyrs sima ya Jordan osangisa o esalamaki ba trouble avant match banda na ndenge match silaki bato ba mona peuple congolais kandani nazalaki nango mais na sepelité ndenge bupanzi stade boko panza stade pona nini stade wana mokamboka gouvernement bimsi mbongo babongisa yango totika kobebisa stade ezali patrimoine ya mboka na biso congolais apola na omno piye ba jabatu juste en plus
Voilà Congo. Yo. Donc bino moko bomoni penza ndenge bato bazalaki na kanda po ete bazalaki na elikia bamsusu balobi ezali faute ya ministre ya sport, faute ya nani alukaki banganga te. Non, azali ministre ye azali kondo luka banganga te, bango bazali kosala ete makambo eleka malamu, ba joueur bazala bien assis, bazwa misolo balala malamu. Vraiment équipe esengeli bozala na maîtrise toyeba ndenge nini ya kosala po ete to zongela lisusu bozoba oyo te. Kasi bato batuni ngai balobi ete tata mokonzi ekolo pona nini ye moko azalaki na stade te, ta mususu soki azalaki soki ndeko Félix Tshilombo président de la République azalaki balobi mbele to gagner bele ba joueur baza kobanga ye ndeko nakoyebisa mino likambo moko mokonzi ya mboka ndeko Félix Tshisekedi azalaki te lobi mokonzi ya mboka asalaki bongo mobembo mokolo mwa lobi balobi ete le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi matin à Astana, capitale de la République du Kazakhstan, pour une visite d'État de 48 heures. Cette première visite au plus haut niveau dans l'histoire des relations bilatérales marque une étape significative dans l'approfondissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et ces pays d'Asie centrale, ancienne République soviétique. Pour cette première rencontre, la ville d'Astana a été bien pavoisée du drapeau tricolore de la République démocratique du Congo, une marque particulière d'accueil pour ces pays intéressés par l'énorme potentiel de la République démocratique du Congo et convaincus par la vision et le leadership de son chef d'État Tshisekedi. Donc bomoni bino moko penza ndenge nini makambo ezali kotambola mokonzi mboka azalaki te, donc esengeli bo comprendre bino moko ete makambo ndenge ezali kosalema match wana ebetamaki football ebetamaki, mais chef de l'État azali na musika ya mboka azali côté ya Asie esika azali président de la République de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki te na match wana ya lobby kasi bo yebake azali libanda ya mboka. Tokei côté ya 60e session du Conseil de droits de l'homme de l'ONU co-organisée par la mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées. La commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIA-VAR et le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, le président Félix Tshisekedi a appelé la communauté internationale à reconnaître officiellement les génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Il a par la même occasion rappelé la responsabilité collective de rompre les cycles déni, impunité, rédicive. Je voulais dire ceci, il a par la même occasion rappelé la responsabilité collective de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. Donc, mokonzi mboka penza a telemeli bango bato bazalaki kuna na Nations Unies pona koyeba ete bayeba koloba sembo na makambo ezali kosalama bayeba pe kolobela mambio ezali kosalema na este kotalisa na mokili ba génocide nini Rwanda to pe Kagame na bato na bazali kosala batika kolia munoko kotafuna mafuta na ezali po ete makila ba congolais o ezali kokufa kolata likolo na mituna bango en image. Excellences, mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes. À l'heure où le Conseil des droits de l'homme tient sa 60e session, la République démocratique du Congo a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. Cet événement parallèle n'est pas un rituel protocolaire de plus. C'est un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les volontés. Depuis plus de 3 décennies, nos populations payent un tribut humain insoutenable, familles décimées,
villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques qui, dans leur modus operandi, relèvent pour certains actes de la logique du génocide. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'aune des critères reconnus par le droit international. Enfin, 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce qu'aussi que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice, elle appelle à la réparation. Mesdames et messieurs, notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales et internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. À la société civile, aux survivantes et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas, elle se bâtit sur la vérité et la justice dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des vérités, des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun, notre détermination demeure entière. Je forme le vœu que de Genève s'élève une voix claire, ne pas oublier,
ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde. Je vous remercie. Donc lokola bauti komona ndenge tata mokonzi azongisi bango na nzela pe alobi penza makambo ya solo kolanda makambo wana po ete bamindele ntango bakoloba bakokota ba réunion stratégique mosusu eza Nations Unies bakobeta kara na makambo Rwanda ezali kosala bakotanga Rwanda te soki pe pona nini nayebi te bakosudwa bango makuta bakopesa bango makuta po ete babosa na République démocratique du Congo baloba ba vérité te na oyo ezali kosalema tokenda sika tomona pe toyoka nini lobamaki na Nations Unies droit de l'homme 60e session wana oyo esalemaki wana balobi ete ndeko Patrick Mouya ya pas zongi malobate porte-parole du gouvernement alors bien été qu'il s'agisse du discours de haine, de la question des réfugiés ou encore de la présence des FDLR. Aucune de ces problématiques ne pourra trouver des solutions tant que l'armée rwandaise continuera à soutenir sa brigade avancée en RDC et à perpétrer le crime évoqué par le ministre des droits humains. En image, Jordan Panzo. Les FARDC sont une armée nationale et républicaine, soumise au droit international. Il n'existe aucun lien de commandement, ni d'alliance politique entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR. Bien au contraire, des instructions présidentielles traduites en consignes pour l'armée sont strictes et interdisent toute forme de collusion et des mesures disciplinaires comme judiciaires sont systématiquement engagées à l'encontre de tout élément soupçonné. Nous réaffirmons notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires contre tout élément de FARDC qui se compromettrait par des actes contraires aux valeurs républicaines, y compris par de poursuites judiciaires. Le gouvernement juge donc de ces faits inapproprié toute tentative de présenter une fausse symétrie entre d'une part une armée nationale redevable de ses actes et défendant la souveraineté du pays et d'autre part un groupe armé subversif, supplétif d'un État voisin dont la stratégie repose essentiellement sur la terreur, les crimes de masse et l'exploitation illégale des ressources naturelles, véritable raison de la guerre. S'agissant de Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face au massacre. C'est la résurgence du M23 qui a tout perturbé du processus de Nairobi. Vous vous souvenez, conduit par le président Uhuru Kenyatta et qui avait obtenu de tout ce groupe l'engagement à être démobilisé. Que ce soit la question du discours de haine, la question des réfugiés ou la question de la présence des FDLR, aucune de ces questions ne peut véritablement trouver des réponses tant que l'armée rwandaise continuera d'appuyer sa brigade avancée en République démocratique du Congo et continuer à perpétrer les crimes qui ont été mentionnés tout à l'heure par le ministre des Droits humains. Mais dans ces contextes, le gouvernement a créé la réserve armée des défenses dans l'objectif d'assurer un encadrement de ces forces après un processus de vetting rigoureux. La RDC voudrait exprimer sa gratitude aux experts internationaux, mais insiste pour que les moyens puissent être orientés prioritairement pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête indépendante, seule voie crédible pour briser les cycles de l'impunité et rendre justice aux victimes. L'Est de la RDC vit une tragédie humaine qui ne peut plus être ignorée. La RDC appelle donc ses conseils à agir sans délai pour établir la vérité, identifier les responsables et restaurer la dignité des victimes. C'est par des actes concrets et non par des simples paroles que nous soulagerons les souffrances des millions d'innocents et ouvrirons la voie à une véritable paix que nous voulons durable et définitive. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de prendre des mesures concrètes afin que tous les crimes de masse et actes de nettoyage ethnique soient jugés. Les derniers en date remontent en juillet dernier où près de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans le Rutshuru. Le rapport établi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en dit long. L'ONG internationale Human Rights Watch a été plus précis, notamment en documentant de manière détaillée les massacres de près de 140 Hutus. Ceci porte les germes
d'un ciblage ethnique, point central du génocide. Celui de Kicheche en novembre 2022, commis par les mêmes forces avec les mêmes modus operandi. Par ailleurs, le gouvernement continue d'assurer que le monitoring de toutes les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui continuent d'être perpétrées par les forces d'occupation, qui ont installé une véritable gouvernance par crime. C'est dans ces cadres que le gouvernement a décidé de prendre une ordonnance déclarant nul et de nul fait tous les actes judiciaires et juridiques posés par le groupe armé M23 AFC. Donc, binomoko bo zali kolanda penza makambo oyo ezali ko salema. Tokei penza nangambo ya prison de Makala. Nangambo ya prison de Makala esika wapi moi to mona kete na ba réseaux sociaux bato ba meki koloba pe koloba mingi en ce qui concerne mwana mboka Jakindala oyo azali moko ya ba politicien na République démocratique du Congo nangambo ya bayi opposition de ko Jakindala oyo azali na lingomba na ye moko MRPC Congo oyo ezali lingomba esimbami na mwana mboka Jakindala na bayike mususu na nzela lingomba na bango wana penza ndeko wana asilaki kozwa mwa likama moko oyo esalemaki boyebi bino nyonso lisolo oyo ya mwana mwasi oyo Denise Dusucho oyo azali kolukaka makambo mwana mwasi oyo azali kofinga tata mokonzi ya ekolo tongo midi pokwa mwana mwasi oyo azali kofinga mabe mingi azali kofinga Congo kofinga ba autorité ya Congo kasi likolo ya mwana mwasi wana oyo alobaka makambo moko alatisa ndeko Jakindala bosoto oyo lelo oyo ndeko Jakindala azali ko se retrouver na prison ya Makala kasi mwana mwasi wana bakangaka ye nzela moko na ndeko Jakindala mwana mwasi wana miracle oya bimela boloko ebanite ndenge ya bimela pe akenda mikili na mpoto akei mikili na poto mwana mwasi o Denis Dusucho azali ko finga tata mokonzi ekolo tongo pokwa azali ko finga Congo tongo pokwa kasi to ebite pona nini justice ya mboka ezali ko continuer ko kanga ndeko Jakindala oyo lelo yo azali na pasi baike bakanisa kete ndeko Jakindala sili ko zongsa molimo ipa ya tata Nzambe. Je vous le dis clairement, ndeko Jakindala est bel et bien en vie. Azali na bomoi kasi azali na souffrance azali ko bela penza makasi ndeko Jakindala azali malamote santé ezali malamote nde balobi ete depuis 3 mois ma santé se dégrade wana message ndeko Jakindala oyo akomaki tango amoni ete nzoto elingi ko lâcher alobi ete depuis 3 mois ma santé se dégrade, j'ai demandé des soins d'urgence mais ils m'ont été refusés sans compassion. Jakindala Mpoyi Kabundi, ancien journaliste et acteur politique actuellement incarcéré à la prison de Makala, après ses dénonciations déclarant avoir été victime de sodomie lors de sa détention à l'ANR. À ma famille, mes amis, mes proches et mes compagnons de lutte, aujourd'hui je m'adresse à vous avec le cœur lourd, mais la conviction intacte. Toute ma vie, j'ai lutté pour la justice pour les Congo. Pour un avenir meilleur, j'ai investi mon énergie, mon amour et mes espoirs pour ma patrie et pour les autres sans jamais fléchir. Pourtant, aujourd'hui, je me tiens au bord du précipité. Aujourd'hui, je me tiens au bord du précipice. Ok. Trahi par mon corps, abandonné par ceux qui, sans cœur ni dignité, m'ont injustement emprisonné. De ceux qui ont contribué à mon calvaire ne sera épargné par la justice des esprits et de l'histoire. Depuis 3 mois, ma santé se dégrade. J'ai demandé des soins d'urgence, mais ils m'ont été refusés sans compassion. Si je survis, que la gloire revienne aux ancêtres et à la nature. Mais si la mort m'emporte, je vous conjure de ne pas verser des larmes hypocrites, de ne pas organiser des deuils, ni d'acheter un cercueil pour ce corps qui m'a lâché. Incinérer mes restes, disperser mes cendres là où elles appartiennent et laisser ma famille en paix, ma chère épouse et mes enfants. Je n'ai ni volé, ni tué, ni violé. Mon seul crime est d'avoir
aimé mon pays et défendu la justice. À ceux qui croient pouvoir défier l'Éternel par les injustices, sachez que le Congo vivra après moi et que l'injustice ne triomphera pas éternellement un jour. Ce pays sera guidé par des patriotes justes et sincères. Donc, message ezali molaï ton korakotanga nyo sauté. J'espère bande ko botanga ki yango na ba réseaux sociaux. Donc, ezali ki bongo message oyo ndeko Jakindala à partir ya prison tant nzoto bandi ko lâcher ayo kete nzoto zo simba lisusu te asenga kete ba pesa ye ba l'état sungai akende ko zwa soin asolola ki bongo na bande ko bakenda ko tala ye ba koma yango nde ba iko koma ba publier yango. Donc, tozali ko senga na République démocratique du Congo était ba autorité ba mec un peu kotala comment est-ce qu'ils peuvent trouver une solution dans ce qui se passe dans cet endroit. Vraiment qu'ils essayent de trouver une solution parce que ezali malamute mwana mboka oyo to bibiso nyonso makambo oyo ndenge le kaki peuple congolais a monaki comment est-ce que makambo oyo esalemaki peuple congolais a monaki comment est-ce que maman oyo mwana mwasi oyo Denise Doussoucho azali koloba biloba loba azali koloba ba foste azali koloba makambo pona koluka ko nuire moto ngai moko moluba boni azali ko senga na ministre na biso ya ministre d'état ministre de la justice oyo auti kokota sikaskawa ameka kotala ka oyo ya mwana mboka Jakindala. Je vous informe qu'il est bel et bien vivant et c'est que selon enquête na salaki batinda ki na hôpital ya Sana akende ko zwa ba soins médicaux bandeko batini ndeko Jakindala na hôpital ya Sana azwa soins médicaux mais hôpital wana ya Sana esika batindie ndeko Jakindala akokoka ko vivre wana te parce que vraiment nazali ko senga na ministre de la justice akende ko tala hôpital ya Sana atala esika ba prisonnier baza ko soigner bango ezali penze esika moko ezali dignité ya ko soigner batu esika wana mwana mboka Jakindala na yokaki alobi ete malamu azonga na prison soki akokufa asaila ngo na prison ke kuna po ete kuna eza lokola ba bomie déjà nanu azui traitement te parce que ba ka oya kuti kuna nanu kutu baza ko traiter bango te mais ba tche lisusu kuna ezali pasi tozali ko senga na ministre de la justice en tant que Jakindala azali un ancien journaliste azali un patriote azali moto a formé ba journaliste ebele na mboka oyo tozali ko senga na l'état congolais ameka ko fongola miso na ko senga na tata mokonzi ekolo ete na motema monene azalaka nango son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na motema monene ozali nango meka kotala kaya mwana mobali oyo Jakindala esika azali na boloko bo meka kotala hôpital sifo soki atabo ko bimisa ete bo tchaye na ba condition ya malamu po etazwa soin ya malamu. La politique est comme ça lobby ndeko Félix Tshisekedi bazalaki pe na opposition bazalaki opposition ayebi pour souffrance nini ezalaka na opposition na ndimite ke tata mokonzi ekola kondima ete un opposant a souffrir ndenge wana au moment où il y a na pouvoir ezali bizeli ya mokonzi mboka te yango tozali ko senga na mokonzi mboka ameka kotala lo lenge nini bakoki ko sala pona ko trouver solution ya ndeko Jakindala mutu bakanga ye abima akenda akei poto aza ko finga mokonzi mboka s'il faut tata mokonzi mboko asala tout pour etienda azali le garant de la nation soki a claqué de son doigt siko ndeko Jakindala akobima akokende kozwa ba soins appropriés pe akozongela libota na ye ba message ya modèle boy ezali ko lelisa mitema ya ba congolais ba bengi ngai ebele de partout pour être moi na mboka oyo ayebani ezali malamu te vraiment merci beaucoup na nyonso oyo ezali ko sala nzambe abatela yo ndeko Jakindala nzambe apesa o makasi ndokolo yebi nzambe oyebi pouvoir ya mboka oyebi ko respecter patrie nzambe asunga esika ozali kuna totie like ete mokonza mboka ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akotika en souffrance kuna te. Elle dit qu'elle me répond. Combien de vidéos sont sur les réseaux sociaux où elle insulte tout le monde, même les autorités de ce pays? Elle a insulté monsieur elle a parlé de la mère dans une vidéo où elle attaquait un monsieur de la francophonie. Ce monsieur l'avait insulté quel jour? Pour la petite histoire, je vois une vidéo dans le média. C'est vrai, je suis de l'opposition. À la jeunesse qui me suit, doit savoir que quand on est dans l'opposition du pouvoir, nous nous battons tous pour cette république de Kimbangu. Des partis se méritent nous, avec courage. Il faut que les gens apprennent que quand on fait la politique, on n'est pas ennemi. C'est une compétition d'idées, de pensées politiques. Et ça s'arrête là. Ça ne vaut pas la peine de s'insulter. À quel moment cette dame s'est permise dans une vidéo, répondant à une consoeur journaliste, je cite, Paulette Kimoutou, que même si vous m'emmenez à la justice,
vous trouverez des magistrats, Mukenji, greffier, Kadima, tel Moulumba. C'est pour vous humilier. Je ne sais pas si vous êtes de quelle province. Maître, le tribunal n'a pas de... monsieur, le tribunal n'a pas de province. Donc, voilà. Très bien. Gloire à Dieu que le tribunal n'a pas de province. N'a même pas de couleur pour le dire ainsi. Mais il a confirmé ces choses. Et je suis du Kassai Moulumba, 100% d'esprit, de divinité et de culture. Et je m'assume. Je n'ai jamais tenu de propos injurieux à l'encontre du chef de l'État, président de la République, que dans les médias, j'appelle grand frère, tout. Je m'oppose à sa façon de diriger ce pays et je le dis ici. Si c'est une infraction, qu'on la note. Je suis de l'opposition et je m'assume. Je ne suis pas obligé de le soutenir, pas du tout. Quelqu'un dit ici qu'elle a fait 40 jours à Makala. Moi j'en ai fait plus de 11 mois. S'il vous plaît. Quelqu'un me parle ici qu'elle a perdu son fœtus. Moi ma femme, je suis dans la prison. Ma femme avait été à terme de 7 mois. Elle a failli perdre mon autre enfant. Ma fille aînée, j'étais en prison. S'il vous plaît, on parle de quoi ici? S'il vous plaît, on parle de votre frère, votre compatriote. S'il vous plaît, j'ai des grands enfants. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si on saisit la portée de cette histoire. Quelle légèreté. Madame dit qu'elle a des entreprises. Oui, des entreprises criminelles. Criminelles de formation, criminelles professionnelles. Dans ces vidéos, quand elle dit qu'il y a un montage, je suis professionnel de médias, j'ai dit encore une fois, comme elle. Mes émissions sont connues, j'ai fait des grandes émissions dans ce pays. Dans cette vidéo-là, la dame parle posée. Tokei na ngambo ya Uvira esika wapi bazali koloba ete les Wazalendo retournent les élèves à la maison et conditionnent la reprise des classes avec la fin de la guerre. Ils promettent la mort aux élèves et enseignants qui n'obtempéreront pas à leur décision. Donc oyo ezali malamute ba Wazalendo koloba ba message ya modèle boy vraiment. Masomo tunakatala. Banafunzi bote kila mtu kwabo. Na mwiko na bezo ya kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo. Tunakatala sheba Zalendo tunakatala. Vita ishe nyo masomo itaanza. Tunakatala masomo. Na balimu na banafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tutawachomea kwa hivi uniforme vyenyu. Tunakatala mpaka vita ishe. Hakuna vya mko mnasoma bako banatuzisha inchi. Tunakatala. Courage. Tunakatala masomo. Masomo tunaipinga kuanzia leo. Tunapinga masomo. Tunapinga. Tunapinga masomo. Hatutaki masomo. Tunakatala, hakuna cha masomo mpaka vita ishe. Tunakatala. Masomo vitu gani? Toka. Mashenzi mwe. Tunapinga masomo. Na balimu bote ni kufunga. Tunapinga masomo. A partir ya leo. Masomo tunaikatala. Donc pour moni bino moko makambo yo ba Wazalendo na ko senga ba Wazalendo bo promettre peuple congolais ya biso na liwate ezali malamu te toza oluka kimia bosola malembe po ete kimia nde toza tata mokonzi ekolo azali nango posa le président de la République azana posa ya kimia toza toujours du côté ya Uvira balobi ete le commandant adjoint de la 33e région militaire chargé des opérations et des renseignements le général Olivier Gassita n'est plus à Uvira. Il a quitté cette ville du Sud Kivu à l'aube de mardi 9 septembre. L'information a été confirmée à la radio Okapi par des sources militaires précisant qu'il est parti aux alentours de 3 heures du matin sans autre détail sur sa destination réelle. Source radio Okapi. Tokei du côté à Nord Kivu, au Balobiette, dans la nuit de ce lundi 8 au 9 septembre, le groupe terroriste ADF MTN a massacré plusieurs civils simultanément dans les territoires de Lubero et Beni. Dans la localité de Ntoyo, un groupement de Bapakombe, secteur de Bapere, de 21h à 2h du matin. 62 personnes ont été tuées atrocement, 4 blessés
14 maisons et motos incendiées et 5 filles emportées dans la brousse dans la même nuit vers 19h à Oicha, précisément à Fotodou. Les ADF Nalou ont perpétré à un autre carnage de 19 civils. Ces massacres mettent en lumière la fragilité de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Donc, sous une douleur, Magolio pleure et enterre ses morts victimes du carnage de Ntoyo, territoire de Lubero. Donc, Makambo Nyon Césari Kosala, Penza Passi ya Kosakanate. Rapidement, dès que Jordan en image, Jotia, Batobamona, parce que la République démocratique du Congo, Makila et Sengeli Kotangate, Mokonzambo Kazali Kobunda, de toutes les façons, pour être Kimia et Kota na Mbokanabiso. Tozali toujours du côté à est, naoe ezali ko salema kuna ba carnage, ba génocide, ezali ko salema à tout moment. Nous cherchons yako dénicher ba source ya ba problème wana nyoso. Parlons un peu en ce qui concerne l'Ituri. Balobiete, le militaire de forces armées de la République démocratique du Congo blessé de guerre sur différentes lignes des fronts en Ituri ont reçu la compassion du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kanchama à Bunia. Rapidement, Jordan Panzou. Les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, a intensifié la première semaine de ces mois de septembre. Vous avez vu vraiment Ezali Malamouté blessé de guerre Oyo Natangu Yabitumba, vraiment coup de chapeau na gouverneur militaire na Oya Sali Kogende Komona ba ndeko wana. Merci Nabino Nyonso, merci Nabino Nyonso bouti kotala émission Nabino Bolinga Kabalobeli Mboka Oyo tozali ko solola toujours malamu ya Mboka Nabiso Koluka Kimia poete Mboka et Tambola Kitoko. Bande ko na toni bino botondi mingi ndenge botali émission et wana na ko bossa na te du côté à Lualaba ko remercier mwana Mboka son excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe Oya Zali Bongo ministre provincial et intérieur ya province ya Lualaba na lobaka toujours été muto azali ko sala misala na
malamu esengeli ko tombola ye ko pesa e valeur po ete lobby lisusu asala malamu ezali na bato mususu soka zali ko sala musala bino mo zali ko pesa ba félicitations yango na lobaka merci mingi na mama Fifi Masuka Saini na choix asala na excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe po ete atambusa musala na ye malamu to ebiete insécurité ata esilaka à 100% te kasi ministre intérieur lolaba akitisi insécurité lolaba a sécurité et comme au moins à 80%, insécurité 20%, azali ko sala effort pour na ko nettoyer nyonso et salima malamu coup de chapeau na yo excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe Zambe amona ope abatela yo ngai na lelaka toujours et pas ya tata mokonzi école excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba ministre ya kozwa ko komisa bango na niveau national exemple yango yo excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe. Merci beaucoup na Lutula Trading Company mwana mboka ya solo ndeko Gilles Olango entreprise ya ba congolais bino bozali na Durba bozali na nord na sud Kivu bozali na Kinshasa bozali na province orientale bozali na Lodja na Katakokombe partout bo contacter Lutula Trading Company bandeko ya poto olingi otonga bandaku otonga immeuble na yo famille ezako lia mbongo entreprise ya sûr po ekosela o misala Lutula Trading Company olingi ba senir ndako na yo ozotonga ndako moni batongi yango correct te ba sala embellissement ba pesa lopangu na o beauté mususu luka Lutula Trading Company obengi na numéro ezali affiché na ba écran na biso toko contact na Lutula Trading Company ya mwana mboka Gilles Olango. Merci na bakongomani nyonso batali émission et bisika bozali de partout. Merci na réalisateur et émission et ndeko Jordan Panzou na bosanakate. Merci na PDG Gérine Mbalemba PDG à Molière. Merci na Otozali Kobenga Alain Ndele. Merci na Oyazali Kosala. Merci na bakongomani nyonso. Merci na DJ Lutadila na Molière Canal. Merci beaucoup na Otozali Kobenga ndeko Ted toujours na Molière Canal Plus. Na epsa ibno na lobiete Molière Canal Plus et comment na 585 na bouquet Canal Plus hormona tozali wana na Molière Canal et puis sur YouTube tozali na nouvelle tendance télévision que je remercie encore Ndele Alain pour na misala minene ezali ko salama pour na rénovation ya télévision wana. Merci na Corneille Kasonga pe Gédéon Nzambe abatela ba congolais nyonso tokutani bongo à la prochaine ndeko Benjamin Bonja allez coup de chapeau à toi.